ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Bande ko balandi ya émission tout le belamboka Congo na pesi bino mbote esika nyonso ezwami bino. Petika ete kimia nzambe tata eingela o mabota mabino. Na ABC tolobaka se Jésus-Christ qui est le number 1 pambate kola la kola muka ezali bongo habiti dete talatina bisika nyonso ezwami bino toloba ete Yesu Kristo nde moto ya yambo. Bande ko yambo tokota na mama ya likambo la biso penza oyo manso bazali koleka na République démocratique du Congo. Esengeli penza na tombe la penza ba condoléances na ngai na famille biologique ya papa Lutumba Simarondo Manuel, mama Hélène pe bana nyonso vraiment likama oyo likomeli biso tika ete penza molimo mosanto a lendi sabino penza ba condoléances na mama Mbole pe ba condoléances na famille nyonso penza ya bana oke pe na baibanso balingaka poète Lutumba Simarondo Manuel. Papa Lutumba Simaro atika ki testament waye alobaki tita tima alobela bato maloba maya suka kasi tita tima asila kokufa talatina esengeli penza toyebisa bato testament wa papa Lutumba ezalaki boni alobaki boye na nzembo waye ya mabele oyo tozali kolela ye na yango kasi na kozwa kaka morceau ya moke po ete ezali découvrir nos artistes te ezali bongo émission tolobela mboka Congo kasi alobaki boye mokolo na kokufa kake kobeta tita tima olobelaka bato maloba na ngai ya suka moto na nga bakamata basala monima soki mopaya aye balobela ye sango ye bandeko moto na ye bakamata basala monima soki mopaya aye balobelaka bango sango kasi bakosala moto monima tala ye moko azalaki mayele azalaki penza mayele alobaki bosa elanga monima wa ngai tango nazali na bomo epo ete tita tima asi akufa bobele yenda lingaki kozala na pouvoir tope papa Rex o na uti koyoka ke yepe akufa bango nde bakokai kozala na makasi ya kozwa moto wana pe basala monima lokola bango bakufa nda alobaki bopesa ngai pe asi azwaki oya ye penza bomoni basala ye monima ata ko basala yango penza lelongi na ye malamu te kasi maloba maye mokokisami mokolo wana mbula ebetaki pe bakaki ebeti. Bande ko balandi tokota sikola mama ya likambo la biso penza bato bazali ko kamwa na milati penza lolenge ya ba musulmane. Assalamu alaikum na ba mama musulmane ya Centrafrique mama Awa Adja po ete bango nde bato bazali ko tindela ngai bilamba oyo kasi na koyiko boya te baza ba bière ngai pe na lati. Assalamu alaikum na ba mama musulmane ya Centrafrique précisément mama présidente Awa Adja mama Losako ekawe bokila lokonde femme pekato. Bandeko 2 mois et 6 jours depuis tata mokonzo ekolo Félix Tshisekedi Chilombo azali ne bongalaye tozali kosala bilan ya tata mokonzo ekolo pendant 2 mois et 6 mois pambate na lisukulu yaye alobaki na biso ete soki akomi tata mokonzo ekolo akoke na Goma bitumbala este kosila ako kanga baboloko ako matsa ba salaire ba to ya mabe to pe ba mwana Rwanda to pe ba Kabili bakokende kasi 2 mois et 6 jours tata mokonzi asali déjà mobembo na ndeke ya likolo na mikili ya bapa ya Afrika to pe ya bapa ya Mendele 8 voyages soki to totaliser yango 8 voyages à Sali pour na kozongisela biso libungu tulu. Bila ya papa mokonzi ekolo 2 mois et 6 mois na ba voyage na ye mwambe oya Sali epesi biso libungu tulu. Libungu tulu. Libungu tulu. Tozui eloko te na este ko bomana. Salaire et matite boloko ezali bazali ko kanga bato sans cause mais ya lobaki akoboya biloko wana ba moni Rwanda ba yeli susu makasi ya koleka pona ko gouverner ekolo Congo 8 voyages bilan ya tata mokonzi ekolo fiasco kasi tozali ka kozela 100 jours atike na mikolo boni pour à consommer déjà combien de jours sikoyo guerre na este ko sila mokolo nini ba kokanga ba prison mokolo nini bako bengala ba Rwanda mukolo nini ba Kabili bako kene mukolo nini
yango na lobaki to solola bande ko balandi ba congolais ba politicien nazali ko bela bino bato balamuka nazali ko bela bino bobo ma ekolo Congo te bobo ma ekolo Congo te bozali na matoyi bozali na miso bozali na makanisi bozali na mayele mayo mazali ko sala mala Congo longo banate ba sénateur ba côte ba parlementaire ba côte etikali élection ya ba gouverneur tango pe ba ko sala bandeko to lobana eno esalama na mboka nini tata mokonzi oyo alongwe na kiti ya bokonzi oyo alongwe na kiti ya bokonzi abimi majorité tata oyo alongwe na kiti ya bokonzi abimi majorité te bino bato boze pa mendele botunela biso epa ya bayindo na Afrika pe kuna epa ya poso pembe botunela biso na soke salama président ya longwe président mususu akitani pe président ya longwe abimi majorité na parlement majorité na sénat majorité na tout ah République démocratique du Congo peuple congolais boni pe bolema ya boye boni pe pelengendo ezui bisika na poloso boni kotoe bakulaka ye losako ekino bandeko président Félix Tshilombo libungu tulu pe Kabila atongwe moto alongwe te bosa biso boete batekaka Congo boete bosa biso boete bonyoko peuple boete est-ce que moto mojali est-ce que moto penza na Congo mojali to moto mokufi boza kokosa peuple boye boni moto yaza lisusu ne bonga etata mokonzi ekolo te moto wana zwa majorité baboki tu fais bana basaka beboye bandeko bangai kasi ba politicien mboka Congo bana mboka Congo bokufa ndeko kufa ba politicien bilo belo koso be katuku bianza donc bilo pe ekolo Congo boko teka yonga la katuku bianza eko teka mala katuku bianza pe loko te boko tala pa makambo na miso ke mokonzo alongwe na ye azali penza na poste te atikali kaka be civile boye pe ye wana atombwami na kiti ne ya Sénat ye wana atombwami na kiti ya parlement ye wana pa kotombwa na ba gouverneur ye wana bolandaki misusu babali da ko sala babiloko ngo ya bango ya ba propagande musula landaki la TV amoni biso ka babilole soka uti wapi akolo bangai soki na yebo gouverneur ki chassa la ko sala bo bwaka bino bomoni pe biso be babilole bomoni pe biso ka babilole lokwa to yebi bino te obimi kuna cho oyo kolobo yo lisukulu na yo poka mato eboya pe lata pe mifinu kutelo ba madilo eko yo kakaka mena motema ndenge ko bima boye osande nkwa tetete bande ko balobaka pe bon Congolais longwa naino na maboko ya bai politique. Congolais longwa kolanda bai politique a Congo ezali médiocre ezali politique ya lokuta politique ya moyebi politique ya makoma longo banite. Boni pe Kabila ye lisusu na makasi nyonso na nzoto. Félix biso tolobaki ata likambo te lokwa pe bino bolongi etumba bato ya IDPS bolobaka pe tosolaka te bandeko nanga ba combattant bino bolongi etumba ba parlementaire cho ata moko te tozonga pe na tanga Mobutu te Mobutu akipaki pe classe ya bato ya babundaki etumba te Mobutu azwaki bino na bileka na boni me apesi moto na motesika bino boama mayele te boke na mapinga bino boala mayele bele boya bosala boye Mobutu récompensaki pe bato na ya imperco Bazairo e bozandete Bazairoise bozalite po botele masoki ba congolais bazaya kolala po komba Congo ya sous malédiction et bon bazairoise bozalite bande konangai eloko penza nzambe asali biso makambo ya malamu nzambe tata yoki kolela ya peuple congolais ayoki cri na biso alobi Congo oyo balkanisation na lingi yango te na République démocratique du Congo alobi mboke komi kokena kokabwana mindele basali biso politique ya trouble ya bitumba po bakabola biso STP comme pays
nzamba boyi na 2006 tango bitumba komaki ya papa Bemba na Kabila bavotaki Kabila na Bemba la STT ya papa Tshisekedi bavotaki na STT mais bomoni penza oyo nzamba zongisi Congo moko na este ba Vitel Kamerhe ba kei Caméléon la bakena Tshisekedi asoswa penza koma koboya na lakisa bino ba filma Kamerhe kominde ko bendaka yaka tokende ti Kamerhe yebisi bango lo bibo voter bango te bango ba benga kabino nde be étranger biso to za bande ko na bino bango ba lobi to boyi bino bandoki tolingi Martin Fayulu à part Mobutu CCC ko kukungbendu wazabanga nani lisuba memai na Chipoi nani Bemba ba memai na Chipoi te Tshisekedi ba memai na Chipoi te na ba propaganda bango tu baye ko mema mwana mboka Martin Fayulu badidi bongo ba signe wana bino boko mona te kezali kolakisa ete nzamba yaki kosangisa ekolo ezonga moko peto bunde tumba peto fule banguna dehors bande ko musée Laurent Désiré Kabila akotaki na ba Rwandais apomola bango te na stade de martyr alembi alobi te na ndimi na kufa mena loba vérité Félix loba vérité ko Félix papa nanga loba vérité to longola pasi oyo ozokoka na yo te mwana mboka première fois na vie na ngai uta na botama na yo katata mokonzi ekolo azoloba ete nga naza experte na makambo matali mapinga one baboki jife bana oya makambo ilekate Mobutu CCC ko kukungbendu wazabanga wana na nakomi moto te me nazala mwa mayele pe ya kelasi te to kotanga soki na bungi makambo epenya bilo bolo belanga na bien eboselanga ba commentaire na ebosalaka Mobutu tanga moni trouble leki yaka ko pesa lisukulu ya yete alobi bandeko boko monanga mikolo yo penza na ekolo ko na kolo Zaire na kozala psa na capitale na kitinda nukuna na Goma ngana mama toki ne kosisa makambo ya Goma ngala ko yakaka awa soki etumbala Goma esili Mobutu akendaka te na yebite so na bukilo kota Mobutu atikaka capitale pe Mobutu akendaka Goma tango akendaka Goma Mobutu avandaka na mama CC na yebi na epoka mama CC wana na kolite me na yebi histoire na epoka mama CC bakendaki pe Mobutu avandaki jendeta lotaki tumba elombe sesa chaki bondoki ndo Kongo achaki jimele ne longi pona kotala mokili basoda balengeli etumba o ayolele bana ya Zaire tokomi pene o bana ya Zaire tokomi pene tosala fiele o pona Mobutu tosala fiele to bute banguna mitema bakende elombe sese tokolanda baoma bato bawoli yo bendele Mobutu akenda soki Mobutu alaki me makambo esili soki Mobutu alaki me mapinge telemi jende talo take tumba kendaki na mwasi na ya me mama CC bakena Goma pe elombe tanga zonga ka guerre esila kate elombe akenda ko pikola biari mwana na Rwanda te est-ce que ba Rwandais ba fuka na Zaire boni ba Congolais to longola nde komba Congo to boye yango za komba malédiction kombo oyo Lumumba lakela yango mabe po bazikisa na moto la ba chombe kombo na Congo za ka kowelana kombo ya mabe na lakisa bino bembe ya bula vital te azalaka première président ya cour des comptes était papa na boya kale makamo moyibi wana kufaka kendaka na ila Jova na lakisa bino la limité te bokota la ABC botala papa bula vital abundaka pe tumba te na bakizenga te abundaka etumba na bachombe te abundaka etumba te sikoyo Congo elali gbetele na ba Afrika ya meyindo bakomi koseka ba Congolais balobi esalama te président perdant azui majorité Félix makambo yo sali biso za pe boni otata osali kasi biso ne yo chaki munoko olobi o telemi ba député provincial to ko bandela comptage bangi ka ala tundu alongi Fayulu ala tundu ebi vérité ala tundu ebi vérité Fayulu landanga makaso en États-Unis d'Amérique Freddy Massini yebisa Fayulu loba na ye penza talisa émission lokola bozaki na lobby le Freddy Massini taliselanga émission loba na ye ala tundu ayebi vérité
pour aller à tundu azongisela ki Félix alobi soki olingi comptage to recompter biso to koyebisa seni to bandela ya élection tam soto bimisa ki perdant cela veut dire bango bayebi ke Félix akoya ki yondo zali Martin Fayulu kotika vérité ya irnete Martin Fayulu ndengo zali wana ba mataba kita yo zali kotia bango be panzi na mbanzi oyo lo baba kinwa be na vérité ya irnete tia bango molunge bayebi yango pe Félix ayebi yango bayebi yango kotika te tumbo yo kena ngoka bongo kena ngo bongo za mobali na moni bilo bozaki na muzitu na Freddy Massine muzitu papa Freddy akolakisa bilo bokotala yango na lobi bo bunda etumba o kandenge bo banda kotambo na ndeko na balo baboza ba tribal ndima baluba pe basali ya bango otoko wanga la pe polani pe to sa ni tribal ndeli tribal eloko ni so balo boza chrétien so ba beza muta satana toko boya ndelelo misana biso ndezo mona nate soki balo bozo tamba le ponde kona bandundu bondima bosa la pe froid bandundu pe botela siko peuple nyoso zandi ya bandundu Congo nyoso komi nde ya bandundu Congo équatorial azalite Mongala alite, Moswahili alite, Mokongo alite, biso tube to zabata bandundu. Ya province moko. To kondima lisusu bolema ya boete. Po tata Félix Mokonza mboka ana mo adiote. Mikolo mibale oyo. Félix na Kabila basali 45 minutes debout. Kuku ya mibali. Félix abina ko peso kiti tenga pe na ko yeso kinga katite. Po Félix amonika lembite. Amoni alembi komi liseki ba telemi mibali na mibali kwa pena ko bola ba mibali ko ba bemba pe a siko na Kishasa babandi ko sala bemba lokwa campagne balobi soka ye bitumba 2007 ba kozongisa yango bakanga bemba papa bemba gomboe papa bemba ondoke o ndebone kawet papa losako ngamo papa bemba gombo osimba mbongo koleka batwana tu obotami na mbongo otangi mbongo olei mbongo soki bato bayebi te ba komsele osali na biloko ebele soki na bina sala statistique ya bino bo alinde bato mbongo te bilo bofana nde na ngombe te tango ngombe zali ngombe te e ali ngombe walelo te ba Rwanda ba ko wela ngombe beba eza na sens te ngombe bandako etona melio te bilo bofana nde na ngombe ya ngombe te papa bo alinde le biloko ebele te papa ba beje wana tube ya bino te papa yo zangi nde mbongo nana ko corrompre siko na mbongo nani corrompre na mbongo te papa nani akoluko so na mbongo po liaka pe mbongo bango tango détourner ba na 2006 po bimisi bitumba po abattre bango te o accepter qu'il est inacceptable te po na babelo na ka mendele ba yeko koso te papa yo so kangaki peza aéroport o kangi ba point clé wana o kangi ba RTN so kangi le ba soda la yote papa boni pe ba lembisi yo boye pe bato na ba yeko koso yo ko ya ba peso to justice o kosa na justice ni okina justice wapi yo moko pe ande ngoza bolengisa Kabila yo ande ni na lenga kati Kabila banga kayola nenga ko sakala te na ko ebisa tamso ebite mona mboka Kabila abanga kayo bemba lobi wana te wana pe mo bali asolo po lakisa yena ba soda na epe yo pa o kangele bango RTNCT o kange aéroport te o lakisa ka epe ba mendele ba yeba kosi yo po accepter l'inacceptable pe likambote pe na bitumbano wana ekufa bato ebele eza na ba victime ya bato ebele ba miso balesa bango ba C4 ba ali ebele batika mabota te bemba ko saboter bibemba bato wana te mwana Katumbi azunde mbongo na sima na hote ya yoko kina li memi na Katumbi bosalo kwa bonganga na yako koso na makamba Félix ne Félix mo kazoko kate IDPS balinga basa marche le yoki basali bazoko kate bakangi bango kanga mbanga te bakangi kanga mbanga ya Félix akosaka na makasa mobali me soka kanisi na zwaka te 15% biloko pe ale bele wana sakangi monoko te bongo yo ba yako chakombono na basalita ndenge wana CPE sans yo penze kokiote to zelande CPE tika ope biso to sepela pe siko le bo kanga manande ko lo Martin Fayulu bo sala makamba bino ndenge boyokanaki bo se soutenir papa bo sala makamba bino ya Genève ko bungisa contrat na te bemba gombo yo ande lifikite papa yo ko samba ndela bambongo amike ba ko pesa mbongo kombe corruption pezo ba kolinga ba corrompre ko siko ya mbongo kombe pe na sima ngo saka ka boloko 10 ans sala ki wana pesa papa monyo ngo te ya mama balobi moi sa zakande mosungite Mama Liliane, osunga pe papa te. Bosunga ka pe mibali ya bino te. Yebisaka etelo ba papa bana boni koto. Bandeko. Congo eza na matanga. Congo nazobela congolais na soulèvement populaire.
nazobela kongola telema nazobela kongola bunda nazobela kongo to boya koyoka siko ba politicien baza bato lokuta politique eza ya Kongo ya mbongo eza su ya mayele te politique ya Kongo to sangala mibale misato to chaba biso ka toloba na sima nango bapesa biso kanga mbanga pe biso to kende politique ya Kongo ezali kokufela batu te bondimela ngai soki ba politicien bazalaki na République démocratique du Congo mais Kabila dondwe ndenga dondwe te Kabila dondwe Félix Libungu Toulou na pesi bilo bilan il y a 2 mois et 6 jours 8 voyages pe Jelo ya matoi penza Libungu Toulou ba sénateur bango na bakei les 10 petos élections ba placer pe ya bango siko na simanango bolo banane to saka boni to betaka maboko te ba congolais to ko nyokwa omoni politique o bako sala simanango bako dissoudre président de la République sikoyo soki pe boli bosa diplomatie boye ba ke kamelo ya zali wana boye ba pe kuna mwana mobali mais eloko ya passe nde zali na bandeko na biso o bazana sima ya Moïse Katumbi bo telema bo tombukela Moïse Katumbi eloko alenga seme pamba te bilo ba Francis Kalombo bozala makambo ebele awa Kabila kotika bilote bozali ebele bilo nyoso bolanda Moïse bosalo ya bino balie kuna boyeba ka boyebisaka Moïse ke Moïse ko sakana vi na biso te Moïse oyebi ke biso tolongwa pe perdre to ye na lamuka ko lingisa biso tolongwa su na lamuka te ko créer biso ba trouble te parce que Kabila ko bikisa biso te bolanda ki sango a hoti ko loba asali mes na ya lobby sango lobby tout makamba be ya Congo alobi asali mes na ye bande ko finalement bolingi batu ba expliquer bilo na monoko nini ezala ba sango bazoke na vérité ya koloba bino ete makambo mazali koleka ezali makambo malamu te na mboka mais bato baza kolonga ka bato mabe bongo ata bino moko sango na salaki messe bolandi pe langage na ete yo lingaka muta yebiso ke lobi bunda bitumba te muta yebiso bo bunda pour la vérité pour vérité eza ya kokundama peuple congolais bo fungola miso peuple congolais bilan tata mokonzi ya 2 mois et 6 jours na 8 voyages à sali ayeli biso le côté na est bato bazaka kokufa Fayulu e bunda pour la vérité. Ba maman est merci na bino. Nazu bilili yango te parce que téléphone ezaki akokanga. Mais na ebita musu lobi to jife kuna pete ndele la kolakisa bino. Bango babenga kinga balobi mama Océan. Loba na Fayulu alongwa la lamuka. Kasi wana ngala tikeli bale wana pa na bino wana bato est na miso babenga kila poto. Bino bo répondre soki bolingi Fayulu alongwa la lamuka. Ngai na pesika bino boko mala ba commentaire bango mo bakotanga bakoyeba. Balobi mama Océan biso to landio lobi likambo ya plantation ya parti ya ICD ya Martin Fayulu to bandi ko planter biso moko Martin Fayulu ko pesa biso mbongo te Martin Fayulu ko pesa loko te akoyaka ka akata riba ndenge to kofungola ba parti politique ba mama ya est basi ba telemaki ba banaki ko tambola na kozwa video yango na bande ko mususu basimbi eside balobi ba planter parti ya Martin Fayulu déjà ba bandi ko planter yango kuna na este balobaki nanga kutobi mama Océan tozala mbongo to tindelo futa biye yanga na lobi santé za malamu te muta kendaka bata fendaka tando na tinda ya ta fenda makendaka mboka te pona posa ya kokende mais sengeli pe lazala makasi longoni na bilo ba mama yango balobi biso to boyi Moïse Katumbi to lingi ete maloba ya ngai te ba mama ya este balobi soki mutu oyo akolongwala lamuka bango pe peuple congolais bako boya ye ndeko moko abenga kinga na Uganda ya mi balende la boye ko yambala molaki suspect mais ya lobi mama Océan biso toko bundisa mutu nyoso oyo kolinga abundisa vérité ya irne toko permettre le kuta ya 2006 te toko permettre le kuta ya 2011 te et comment que déjà to consommer ki ambalami balé mais ambalami sa to konzima te apesa kinga référence ya Jésus-Christ alobi mama osambela kapona oka maloba na yo Yesu akufa ki mabele yambaki mokola liboso ya mibale mais ya misato esanzaki cela veut dire biso be ba peuple congolais troisième fois ya tricherie escroquerie ya modèle auto konzima yango te il faut ba rwandais batumabe ba sanza ekolo Congo wana maloba ya ndeko oyo papa na lobi maloba nao ozali na Uganda na maloba ya ndeko ande la silisi yango na lobi tout congolais Yesu akufaki premier jour deuxième troisième mabele et sans acquis Martin Fayulu ozali
troisième personne oyo ba dribbler na maponami alors kotika te tambola na bo pikili ki ba bokundu banzoto ba rwandais ba sans ayo pe ba tricheur ba sans ayo tambola la vérité wana to kondima les sous tricherie te parce que to cochonner yango et ko ya quatrième fois ba bomi Congo troisième fois c'est trop Batouana et Sengeli Bakende. Merci Nakabuya l'homme puissant ou Yazalaki na sima ya caméra. Merci Penza Nakabuya l'homme puissant, l'imbattable et l'incontournable. Merci na maman jolie qui est dit. Merci na maman Rita Babin. Tant on a eu ça réalisateur nanga que maman Rita Babin benga ki en tout cas sauter à Pumbo la habité. Ce ko meka ko benga bo solata mso boyebani. Vraiment maman Rita Babin, on a bambote na yo Penza et outé pa ya Kabuya l'homme puissant, l'imbattable. L'incontournable réalisateur, caméraman et émission Tolo Belamboka Congo. Merci Nagi Wanzambi Molongani ya Mama Sylvie Mwamba na Hollande. Merci na bana France. Ingeta Kabuya l'homme puissant na Kilame plus 49 bokile le connaît en pekato. Papa Emanzinga benga tena yebata santé na yo. Vraiment Arthur Ndombasi bisika no sobozali papa nanga la Suisse vraiment papa Rigo vraiment plus 49 bozali ebele bana ya Hollande bana Belgique bana ya France Malko Kakila na Emmanuel Chabalokwa penza Arthur Ndombasi na yebi eloko ni na lobala binote tika nzambe ya Congo amona bino Congo au Congolais. Merci na la patronne na maman Chantal Ayao mokonzi ya ba mama sans ye mokili ya Kabuya l'homme puisseza modili et bongo combien plus fort il y a Tolo Belamboka Congo na linga kabino trop maman mboyo bokila le connaît femme pekato maman Sylvie Mbenza maman Mireille molonga ni papa Godard moto danga na yebi ko so fâché mikolo trop Steve Zao la lela bilo fort. Merci na Pape Dieu directeur à recherche stratégique. Merci na sango mokonzi pare ya bemiso bangai kata bino tout ba maman ya nguya ya mikili ya potote maman Angèle na Hollande bozali penza ibele partout vous êtes la reine Olga Lompengala mokiteno Florence Matondo Mido Botombola Bendele Poete Martin Fayulo Madidi akende liboso na mosala za kosala to kondima lisusu te to komi na tango ya lisekwa o eza troisième fois tika nzambe ya Congo amona yo mama jolie qui est dit bye. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité.